au moins moi si atiki na ye mapeka na ye nyoso ba poil milai maman foye banengo kata mapeka oyo oui elumba solo surtout so ebonika ngote olumba solo mais soko ebonika ngo ko tu as sur na yo ebite na tika mo ba pona mais ba pona ko tika te comme aibele non faut kata yango pour et ça là vraiment bien ba papa ba kota cave bongi saka pe cave wana arranger cave wana bien quand venez ça na so masuba te quand wana ezana ba ezana ba ebimisa ba bloka pembe wana te Nana efie asungaka bademini Nana efie sungaka kolemba te kotika Nana efie motema malamu e Bosabone trona Bosabone troe Na planète Nana Efi Bosabone troe Na planète Nana Efi Bosabone troe Mbote mingi na bafanya sa obolandaka émission ya Madame Bénédicte Ilonga la Sersi babi mwasi nzambe mosa kimisaka bangunga mike na banda kuna bango za ndenga Bénédicte Ilonga la Sersi boyebi Bénédicte Ilonga bete la bino toujours masolo moko ezali ya bien e baksaka en plus na mabota na bino na bandino ba mabanga pe mbote nanga na bafanya sa obalingaka mosa naturel lokola Bénédicte Ilonga la pesi bango mbote la pesi mbote nanga na Atima Tezolo babi l'article liberté babi Atima Tezolo babi moi na États-Unis ya tongo na pesi vraiment mbote sikazali na pesi mbote nanga na mutu nyoso olingaka ngai babi beau garçon de Paris na partie en France na pesi mbote maître Njube Maréchal na pesi mbote sikazali na pesi mbote nanga na Mireille Sanduku babi Mireille Sanduku mwasi nzambe na pesi mbote joyeux anniversaire na collègue nanga Karine Bafi ke babi mwana ya fiston Baptiste papa chéri ya ba comédien nyoso mobala pembe na pesi bango mbote maman na nefi etala Bénédicte bakabel na ye otindela ki e baby mama tala soki ndenge etikali maman na nga babi maman mtapesa biso bilengi maman mtasala biso po tozala maman nana efi na pesi mbote na mutu nyoso le tozo beta lisolo ezali propreté ya mwasi batisi ba mituna ndeni Bénédicte akomi kobeta lisolo ya propreté moi c'est oui moi c'est faut kozala propre moi c'est kolinga komitika te moi c'est komilinga komitika te ce komitiki eza pasi faut kozala propre moi eza kate na nzoto non propre eza pe ko surtout mingi na bino basa mabala propre ezali na ndako na yo mobala yo yoka odeur moko bien na kati ya ndako wana eza déjà eza propre mobali aye kokuta nyoso enda kumbeto ya bongama basani eza propre bilamba na ye eza propre nyoso eza propre moi c'est eza diti basi mususu nga na yebi atiki nda kusalite ye wana bimi na ye atie babote banini akei na ye kosala makambu na ye Maman, yango base belé baso boto la bino mabala bino basa bandako parce que loko yebiso ko bali loko na bali nanga je m'en fous na osala beauté na ozonga beauté non faut que ça la propre faut arranger manzaka na yo faut arranger ntoto na yo faut ça vraiment bien obimi mobile mabima tongo yebo au kuta yo na liputa na tolote au kuto vraiment moi sinaye akuti bien habillement moko vraiment ya bien est moi kilote moko mo pousser biblo moko bien et puis ça papa petit donc ozana yo et puis ça papa appétit ya ko beta na yo masolo et ça la te papa tonga yé akuti yo moko bien te abaluka kei et ça la bien te e bande konanga obino boza pour bovanda rapona kolanda vraiment émission nanga na katina malamuke na pesi non merci na ba obo benganga boebisanga bene non ba émission na yo zo ba biso en plus nabi pe ya lelo e ko baksa so en plus na bande ko basi o ba yebaka ko nettoyer nzoto na bango te o ba yebaka ko tia propre na nzoto na bango te o mona mwasi atiki na ye mapeka na ye nyoso ba poil milai maman fo yeba nengo kata mapeka oyo oui elumba solo surtout so ebonika ngote olumba solo mais soko ebonika ngo ko tu as sur na yo ebite na tika mo ba pona mais ba pona ko tika te comme aibele non faut kata yango pour et ça là vraiment bien
au moins le petit garçon moko bois benga bi bene non comprendre que non comprendre que moi si nanga mikolo yo ngane vraiment ezabilité moi si nanga mikolo ngane vous mezo bala na te na tune pona nini abi nozo comprendre moi si oté moi si mobimba abongisa bana na ndako te article nga bana ya bimi akei ko beta masona ba camarade na ye ba soi-disant maman yo lingo bo malibala olingo bo malibala pono ke no beta masona ba camarade na ava atika ndako na ye akobongisa nanu abongisi biloko mobile na ye abongisi mbeto mobile na ye abongisi njoto na ye moko mais yo MC soko keka abongisi njoto na yo motiki ndako bongo tiki obosani e mona kenda classe eza nyonso eza ba remarque na kati ya libala ezali biloko moko boye na libala elingaka te pe simbaka te moi si faut kozala honnête na mobile na yo faut koyoka faut kobongama so bomoni esimba te benga mama na ne fille azali wana mama pasteur aote ya yo alaxon nzela aolinga te jamais libala na esa nini ekende kobeba babi tolobe belé tozoloba pe mingi tolobe belé mais ceux qui oyo babini ke oyo azana mato ya koyoka sa nini ayoka bongisa vraiment maman moko moi c'est vraiment ko lete moi qui toko mobala kasi le kozo bima njondo bima te papa mama banki kwa bi o yo Bénédicte okendo tela ofente te anga na okende boy ata papa lingaka kende pa bibiche ba pesa na rendez-vous na bibiche okesute ok soute papa ovanda pona otala nike te lo wana taso mosi nanga okende wapi ngé wana komi na ba idée mabe mosi nanga ezanga te akenda ka place bo akende mais ndoko ndokenda no personne te propre na yo eza ko attirer papa sanini apusana bino ba maman bolingaka ba papa ba kota cave bongisa ka pe cave wana arranger cave wana bien ka venez sana so masuba te ka wana ezana ba ebimisa ba bloka pembe wana te zala vraiment ko propre oyo ko attirer mobile na yo approcher yo na ye a te pona beta masolo se pe ndenge ni non eza pona bandeko basi tozala propre na bino pe ba papa condition na beta ezali na se ensemble papa na ba maman mibalo pe bino bolinga basi na bino bazwaka bino babandaka kokota bomba partout wana mo pour fi ba mo ba bomba wana surtout papa zo luka ko maman zo luka fi ba bomba na so ko kutongo salité kitoko te azana petit nango te caleçon sous-vêtement ya ba papa et ko sala tout jour moko ça ti 2 jours o la tongo 2 jours ça ti jour moko après longolo niki maman glandela ka pe mobile ko ta ba sous-vêtement niti mobile mzo mona sous-vêtement ne yinde gata attendez on peut na singa soni masono obeta ko na mo eza na kati ya lopon na biso ngalo na monaki pa na ko ba tanti mo basala couple na mobile na yi mais mobile na yi moi so na yo ka sonte ko tanda ba sous-vêtement mobile mo ko eyindi e gâté mais arozongi lango so la ta pourquoi wana eza kitoko te mais moi ça ça bandi ko lata oui moi ça lata kitoko ndio na salité a salité selon moi na benga za salité a propreté sous-vêtement mobile na ça lata ndio tilelo lobby de afo zongo sanini onika yango surtout ba sous-vêtement ya pembe maman faut landela mobile na tongo landela mobile moi kende libanda ezalate ceux qui ont landela été ceux qui ont moko za propre soin ya njoto na ote nyoso yo sanini e ko kufa ezala bien te babi maître Ndube Maréchal à partir de France babi papa o ya pesa ka Bénédicte Makambo maître Ndube solo la bien babi vanda na ngwende na yo vanda vraiment na ngwende na yo maître Ndube Maréchal bino nio ça ba fananga o bolinga Bénédicte na lo ba trop te nga pesa toujours conseil o bino moko boyebi to bongisa bandeko basi o to wela kokota bandako mabala to arranger pe ndako mabala ngo pe to vanda nde ba mama na biso ba vanda na mabala et comme après 2 ans et comme au senga ni que divorce non divorce ezalaka bien te divorce ezalaka bien te faut ko arranger faut ko bongisa ba mama to bongisa vraiment na comme nzambe et ça la vraiment bien na mutu nyonso et ça la bien na ngamoko pe Bénédicte ilonga
la terci et ça la bien na bino nyoso e bino mo ba fananga na sepende bolandanga lokola Fatima Tezolo tatik ya liberté babi Fatima Tezolo mo bala pembe mo bala kitoko babi oza Bénédicte yo mo yebi tetaka yo nto salanga pona zala merci vraiment na ba oyo nyoso bozaka tona bino ya kofanda pona kolandanga ba mama tobeta lisolo ndenge sikoyo banikaka pe serse ya mwasi tokosolo na bino tayime bele boyebi nga na betaka toujours masolo bokolandanga na émission oyo ya mbala sima tokosolo na bino bien ndenge nini okoki kozwa papa eza kisite kozwa papa eza kisite kozwa papa eza makambo ebele okoganye mobali na yo faut koyeba koloba faut koyeba faut kozala propre yango pe ebakisaka en plus na ndako ya mabala bandeko na nga tozala toujours branché la chaîne bino ya Planète Nana et Fille babi tozala toujours branché ba abonné bo s'abonner c'est comme moni OCP na émission nanga partager na ba ninga na mosusu pe bakisa bango pe susu en plus na ba foyer na bango pe na ba vie na bango to sala mate pona kobotola mibali ya batu non oyo za bezo kabelanga abenga na va normal ko benga ngate pona olobelanga buzoba lobelanga eloko moko eko bakisa en plus na vie nanga pe na mosala nanga merci vraiment na maman Nana et Fille maman tala mwana kanisi sika maboko mama ba periki nyoso wana maman ekomi ya kala naza na posa ma ya sika pona bongisa vraiment je te linga bena zala je te lenge otika ngana maman Nana nga et Fille maman nanga na pese ba gros bisous na batu nyoso obazalaka pembe na maman Nana et Fille malgré na biba kombote na pesi bino mbote vraiment tout s'abonner la Planète Nana et Fille mais on a un téléphone ngwana benganga ta commentaire et ça la bien benganga au conseiller nga au baksanga en plus na ba idée na yo et ça nga vraiment bien merci beaucoup bye Nana et Fille asungaka bademini Nana et Fille sungaka kolemba te kotika Nana et Fille motema malamu Bossabonné trop na Bossabonné trop na Planète Nana et Fille Bossabonné trop na Planète Nana et Fille Bossabonné trop